rapport sexuel te. Pe rapport sexuel basala kango kaka boete que bo fandi boye el boso il faut kaka to bandaka ko lala na lelo mitongo midi pokwa te. Il faut kaka alala na mwasi. Il faut kaka bimanai. Il faut y rappeler que monto o pe nazo sala ne bolingo parce que tant ozo passer rapport oyebi monto anate oyebi état d'âme na été. Ongandi na zakabou pe na ngai pe nza suna lingi mwasi en tout cas 2 jours 3 jours eze belé. Eh tu connais la personne oyebi Salut chers tous, bienvenue sur votre émission Masolo Akati, c'est votre humble servante, la coquette de la presse, la fille bio, la fille à la taille S. Hein? Merci beaucoup d'abonner abonné na biso bazaka branché connecté. Bazalaka na pona kolanda biso de partout dans le monde. En tout cas, je vous aime bien, je vous aime beaucoup. Merci pour na ba commentaire, merci pour na ndenge bolai kaka boye makaba émission na biso. Merci vraiment beaucoup. Je dis aussi un grand merci à Nana et fille Balobi, maman Mokondi, la baronne, maman oya batelaka toujours bana na ye oya salaka que musala na ye na ba travailleur na ye bakende toujours liboso. Merci pe na bino ba o balingaka nga na ba o balingaka nga. En tout cas moi je vous aime beaucoup. Na lingaka bino tellement talara kaka pour bino nde bato bosalaka que biso tozala. Et ceux qui binote mawa trop. Je dis aussi un grand merci à mon manager qui accompagnera toujours. Wazakana pona ko féliciter ngana musala kitoko ona salaka. Ya maki makiade depuis Bruxelles. Pourquoi pas aussi à Thomas Bicento. Balobi mundele moko bien, mundele moko bon à eba ko solana bato. Et pourquoi pas aussi à l'homme que j'appelle Papa Bonheur Balobi Washington, les grands pays depuis quelques part. Et pourquoi pas aussi mon ton alingara toujours que tanga combone son tanga ça me fait du bien et ça l'angara tellement bien dans des mots sakanate mon ami personnel. Et quand je dis ça mon ami personnel yemro déjà azoye ba déjà combone ne linge bimana sima na mon ami personnel Arsène Mango depuis Belgique depuis Namer kuna Azakana toujours elongo nangai et pourquoi pas aussi à ma famille, à ma maman chérie, Norfi Daniela, ma maman que j'aime beaucoup, ma maman que j'aime bien, Awadoni Faïla et pourquoi pas aussi na équipe Mobimba où il soutient Kabiso et accompagne Kabiso, hein, équipe Mobimba ya planète Nana et fille et quand je dis ça nazo mona bongo Gimbo Mao Azabon réalisateur na biso balobi lisu ya Nzambe hein ce que simbi ezaloko simbi tata Nzambe ye moko tento ko tanali solo na biso alelo oto ko meka mpe ko décortiquer to ko meka mpe ko solo la ngo bino bo zongisela ngo biso na ba commentaire tombo tsaka ba commentaire wana pesa la ka biso pe bien na ba question na ba mituna na bino obotuna ka biso si jeto lisolo na biso alelo eza que tout le monde a une relation ébélée pour na bango pour na garder relation na bango ou bien pour relation et que les liboso eza rapport sexuel. Est-ce que rapport sexuel ndi eza à la base ya ko garder relation rapport sexuel et joua carole nini na katsa bolingo parce que il y a tant de personnes pour naïe pour monaki à se sentir peut-être émeu ou bien relation na bango et qui liboso il faut kakabali kana rapport sexuel les loto comme mona ba jeune na biso ebele surtout ba jeune na biso ba kinois quoi ezalata ou bazolanda biso pe libanda ya mboka baza pona bango pona monaki Azako se sentir aimé, il faut directement aller dans un rapport sexuel. Il faut qu'à accoucher na moi si pour y que moi ça na lingue non.
rapport sexuel tant tosalaka yango ezalaka eloko oyo eutaka no na kati na biso. Il faut zala pena nous préparer moralement, physiquement. Eza kaka te ke tokutani boye mbala moko on fait ça. Non, ezalaka bongo te. Pe pona ko garder relation ezalaka na rapport sexuel te. Non non. Eza na ba biloko ebele oyo esalaka ke relation na bino etambola bien. Tonto yeba penza que ekosalanga bien ba papa to ba maman ba tantine ba sœur ba leki o ba Hollande ba ozwa occasion to libaku malamu ya Hollande nga na ko sepela bocha ba commentaire na bino tombo bandota ba commentaire bokoma rapport sexuel ezo jouer rôle nini actualité nango na kati ya bolingo ezaka nini. Est-ce que rapport sexuel nde salaka ki esimba relation? Est-ce que rapport sexuel nde salaka ke bolingo ekende liboso? Est-ce que rapport sexuel nde esalaka ke soki bolingana kite bolingana makasi? Bon, pour nanga vraiment na moni yango que on dirait ezaka rapport sexuel te. Pe rapport sexuel ba salaka ngo kaka boite que bo fandi boye oh non 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 il faut te passer rapport ou bien beaucoup tani boye bozaki na rendez-vous na bino juste pour na ko partager tant swelo comment ko boye balamo bobino non to leka to ke no sa rapport sexuel to ke ne to bima to coucher tout ça bolingo eza yango te. Mon rapport sexuel esenga ko préparer la personne et yo moko pe ozala préparer physiquement pe spirituellement parce que tant les kakana ba acte wana ce sont des esprits différents o esangana kana minute wana ils ont des esprits différents o esangana kana minute wana rapport sexuel avant ya ko salango et ça là qu'il faut préparer moto partenaire na yo donc partenaire na yo obozane na relation amoureuse ou préparer yo elobi que non papa et soit maman to sala bolingo na biso rapport sexuel tel jour ou préparer moto déjà 2 jours avant et yé moko pe que ayebi que non non des aboué tel jour nde to zaboué le mercredi alobi que ou bien to za jour songolo kaka par exemple mercredi nde na utu koloba maman to sala ngo vendredi la personne est déjà préparée. Ayebi que tel jour na air tel le baka ki ba air on ndenge kindaka no mo boye biso ba kino côté on a ba musu ba respectera penza RT. Ayebi que jour tel non sali non passer rapport na partenaire na ngai. Rapport sexuel et simba bolingo te il faut boyeba surtout ba jeune. Pona yo o mona soit moi si pour mona ke mobali ana lingio il faut banda ko siba yo il faut laisser moi un peu utiliser ces termes parce que pour na ko faciliter mutu nyonso to azolanda biso à comprendre parce que kolobaka ba moya ko coucher c'est comme si ils a vraiment ils ont pesa penza poatité. Pona yo ozala bien que moi soit linginga soit mobali wa linga il faut sibaka o mingité. So mbala banzo lalo lilo banzo lalo lobi banzo lalo lobi kuna akoba europe. Eza na rapport sexuel to yebi rapport sexuel mususu esangisa bato. Eza pe na mususu yaka pona ko diviser. Monika bozaki na binoka bien jo kaka bo passer rapport boye. Tant que Monique et lobby kuna mobile à côté sur la liste noire, soit la fille à côté sur la liste noire. Et ça, je suis que boue au monde avant bolé kana actuana, bozaki na bino ndenge moro boue. Mais jour bo passer rapport et sali que et tomboli et renforcer le moro boue ya makasi entre bino mibali. Mais bon tchara karaté na mitou na bino karake non 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 en tout cas pour nanga vraiment rapport sexuel les affins. Pour nanga kake fona la na mwasi so na lingi mwasi fona bimaka kanaye so na lingi mwasi te et ana bolingo mususu batu mususu bakuta na boyeko okazalo kwa babetata ba 2 ans ba inane maintenant ba passa pe rapporter mais ba yeba ndeni ya kotambusa bolingo na bango batambusa on pe no mona penda ezotambola très bien pour vous dire que rapport sexuel tende mto simba ke bolingo non ezaka te ke yango nde muto sala ke bolingo na bino e mata e koma soki pe wapi même pas
alors botika komitia ba fausse idée wana na kati ya mituna bino bolongola ba idée wana que na kati ya relation il faut kaka rapport sexuel il faut kaka kolala na nde muto esalaki ematsa bolingo etonga bolingo ti ya ba façon ebele oyo esalaka ke ba relation ekende liboso couple ezala uni non seulement ka na rapport sexuel parce que lelo nazolobela mingi mpona ba jeune soko linga na mwasi boye surtout ba jeune na biso ebele ya bakinois baza bongo soko linga na mwasi lelo alingi même pas au moins une semaine c'est trop une semaine c'est beaucoup il faut kaka alala na mwasi il faut kaka bima naye ongande na zakabwe penda ngai penza suna lingi mwasi en tout cas 2 jours 3 jours ezé ebele et tu connais la personne oyebi il faut y rappeler que monto oyo pe nazo sala ne bolingo parce que tant tozo passer rapport oyebi muntu wana te oyebi état d'âme na été il faut to ko taper na moi ba état d'âme ça nous aide aussi dakabiso en tout cas merci beaucoup na maman Hollande parce que nakala to bando mona lokwa bando koloba mabete makamba ba état d'âme wana pe bando zala bien et bande ko aider bato et lelo sko bato ba yo ko comprendre que non maman Hollande azaka na raison oui nakala to bando pese ka ba faute te maman Hollande bando sala mabete rapport pe comme peu que pour na ko passer rapport sexuel na mwasi to mobali il faut oye ba pe muntu ngona ba tali sonon pe état d'âme na yi parce que na kati rapport sexuel tout ça là ba transfert ya ba esprit ebele non seulement ya ba superbe non il y a des esprits o ekota kana nzela rapport sexuel soki o wana zaki na bitumba makasi ya famille na yi quel que soit préservatif beaucoup lata quel que soit capote en wato ko sangisango 2 ou 3 esprit ezokati samir béton pour que katelo ko eza sachet et senga combien de minutes et senga kutu ba eza kutu ba seconde ya pamba et traverser côté na kati ya mutu donc pour no lobaki rapport sexuel ezaka kateki yango ne mutu simbara bolingo pe avant pe ya kosala yango na moto oza na ye tuna no nzambe te mi tuna pe na kati osali no pe moi prière pour y accompagner yango po eza moto mosusu obima ne boye soki aza na libabe botutu na yebaki ekolata yo soki ke mosala no ezalaki bien e moto oyo kobima na ye akitisi nyonso ta mosusu comment vivre ba perte moko boye na sans le savoir mpona nini ka na nzela ya rapport sexuel eza plaisir moko boye ezaka na ba minutes mokie ya ebele si c'est 5 minutes si je me trompe pas si je m'en bise pas 5 minutes esali nini esili nango donc eza ba plaisir moko boye je ne pense pas kekenda ba 30 minutes ti na kati eloko ka ya mokie moi 5 minutes bosali déjà ba transfert ya ba esprit ozwi ya oyo olati o wana pa zwi ya yo alati yango soki ozaki moto bitumba ebele yebaki bokomo kabola ba bitumba ya mwasi na bitumba ya mobali bosangisi soki pa za ya moto état d'âme ya bien rosani à transmettre on a kati na yo peut-être okuta na pe changement parce que il y a des hommes de bénédiction et des hommes de malédiction également aussi chez les filles chez les femmes aussi eza ndenge moko donc ezalaka te ke olali kaka boye non ti bozalaka basé kaka te ke relation na biso po esimba bolingo na biso po ekende liboso il faut kaka to bandaka kolala na lelo mitongo midi pokwa te yango te nde moto esimba bolingo eza yango te nde moto ematisaka te bokosala pe boye bopase pe rapport boye pe na suka nango bokabwani bopanzani penza o penda ko benga ngate bo blokane pe pas bloquer l'autre pas bloquer moninga ezalaka nango pour vous dire que ezaka te que sexe nde mutu simba bolingo te eza makambo bele comportement bolingo dialogue entre les deux personnes beaucoup zala bo pasaka rapport mingi te mais tellement que dialogue ezo dominer na bolingo et que ça là qui a tambongé yendengeni bino beaucoup résister et ça rapport sexuel ti na kati rapport sexuel ba séparation et ya pe belé na kati rapport sexuel to kuta pe ba difficulté ba complication ba makambu ya mabe pe belé ya na kati
jeune lamuka, ezala jeune fille, ezala jeune garçon, tonton, maman, tontine, bolamuka. Les rapports sexuels. En tout cas, merci beaucoup. Ezaki ka moi et le cas ya mukie na linga qui na partagé na bino. Mais na ko CP là na ba commentaire tombo ça ba commentaire bon me campé koloba na ngai non ou bien peut-être on a évité que ça la peut bien que na yeba on nzela na bino. Rapport sexuel ezo jouer rôle nini. Ou bien si jo ngana ko ya nango na robete la bino rôle oyo rapport sexuel ezo jouer na kati ya relation amoureuse. Mais actualité na kati ya rapport sexuel eza nini. Et aussi là bien on a ba commentaire na bino. En tout cas, merci beaucoup parce que vous avez belé à Kolanda la coquette, la fille bio, la fille à la taille S. Merci beaucoup na maman Mokondi, nana et fille et depuis quelque part. En tout cas, maman, merci beaucoup. Merci na confiance au yo pesanga moi nana yo. Na le kaka toujours na ya caméra liboso caméra pour na ko partager moi si j'ai moi li solo pour na ko aider aussi les autres ba o bazaki na katsa ko yeba te ba yeba. Merci beaucoup na ba abonné nyonso to balobi bo commenter bo liker bo aimer et ça la biso bien bo s'abonner massivement na planète nana et fille beaucoup za la charmant dessus ngana bino toujours. Merci.